pouvoir ancestral reconnu par la Constitution. Échec Yandeko Bumba na ville à Kinshasa, ezali échec ya IDPS. Nous était rapidement nous opé sa sondage la population congolaise à l'obina de Moïse oui commissaire Abisso à qui des droits na likambo etali bokoti to bozongi ya ba ministre oyo na kati ya gouvernement Union nationale. Ministre Ayambo ami téléspectateurs ezali bongo son excellence Jean-Pierre Bemba Gombo. Ministre Anabiso, il y a transport et voie et communication. Peuple a mandaté Biso Lobi, monsieur le président de la République, et Sengeli Tata Obemba Gombo, à Zonga na kati ya gouvernement Union nationale, parce que à la kissi à la face du monde, Azali 1, la vision nayo. 2, Azali Sima, Yaba Voisalendo Fardc. 3, Azali Sima, ya peuple congolais. 4, a dénoncé dès le début, agression. Il y a des rebelles, il y a des ennemis. Oh, nyoso baluka ki batantaki ko luka ko déstabiliser, ko balkaniser le Congo démocratique. Voilà pourquoi ba ko senga retour les sous ya ndeko Jean-Pierre Bemba na kati ya gouvernement na yo. Oyo bengi yango Union nationale. Oyo ko sangisa cette fois-ci na ba société civile, na ba opposant les sous. Et sengeli ndeko Bemba azalawana pour rigueur na épée et ko apporter les sous gain de cause na o Italie. Développement yekolo Congo démocratique. Ministre Ami Balé, Tata Mokonzi Ekolo, population a sengi na biso lobito lo banawe zali, ministre ya ressources hydrauliques et électricité, moi na Congo te dit lo mamoba. Pourquoi? Parce que bandeko balobi, lokola ya salaki ba prouesse, ba exposé à l'issue à 2030. Compatriotes congolais manso akoyeba na kofuta maïté lotilikité. Alors ce qui ne côté dit lo ambazongité na gouvernement ya Union nationale, est-ce que Moto Akoya, monsieur le président de la République, a Rosana Vision, il y a les cabos Italie, l'eau potable et l'électricité gratuite? Est-ce que ça la bongo, monsieur le président de la République? Yango wana ba Kongomani balobiete, yomoko silaki koloba yango kozali na bénédiction, na chance. Ya Rosalana, ministre jeune, intelligent, compétent, à la personne de Teddy Luamba. Des compatriotes congolais, ba beleli au effort. Teddy Luamba la kisi à la face du monde, qui a zali simanayo. Azali sima ya mapinga na biso et azali sima ya population congolaise qui travaille matin midi soir talatina balobiete de Moïse Mbui belela kende côté di Luamba Moba et sengela zonga lisusu na kati ya gouvernement Union nationale na lobby aux sondage ya population. Dans la minute prochainement avec d'autres invités, au revoir.